désobéissance aux âmes méchants. Bible lobby. Soki ezane sembo na mutu avandaka na bato ba conseil ba méchanté. Ozomona ba ndeko mususu musana bonzaka kufinga, koloba makamabe, kobunda, koboma, ce sont des méchants. Moi étant que pasteur, je ne peux pas m'asseoir avec ces gens pareils parce que Bible lobby nanga. Et peut-être si ngana vanda na bata modèle wana. Bible lobby heureux, hein? Na mutu azotambola na ba conseil ba méchanté. C'est que ceux qui osa méchant, ngana ko tambola no ndengeni ndeko na ngai lemsi peut-être ko osa to yeba na kala. So moni ngana zotambola na yote parce que tu es méchant ou tu es méchante. Il faut na ki mama muke yango no monike ndenge tozao. Mon frère le na yebike aza méchanté. Ma sœur, elle n'est pas méchante. Donc, tout le monde ensemble, tout le monde partage. Si. Et on m'a pasteur, nous expliqué ma méchanceté. Il y a un moment où il y a une responsabilité. Voilà. Il y a un moment où ça va méchant. Il faut que ça va ok non. Ma cambo oh il ça la main, ils ont mal parce que yo vous appelez konani. D'après passage nous comprendre. Parce que tant on va penser que non, il y a ça mutu, ouais ça méchant. Ah c'est détourner la méchanceté naï. Et puis mutu a juste. A connaît aux adultes juste. Pour ceux qui ont zongeli juste a commis méchant, vous allez périr. Donc mosala oyo go sala ne yangwana pour mboga enfin mboga na biso ezala toujours yako. Zala toujours na donc ni liboso. Te na destiné na biso. Iloko na ko bakisaka na iloko yangwana. Et puis facilité. Et le but est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir à la voix de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Chaque jour. Il n'est pas comme Moutou Oyazo Tamboula, Nabamakamabe, Azali Lokola, Moutou Ozomona, Zato Tangwa, pour Bamona bien. C'est là. Psaume premier. Psaume 1. Pour Moni Ezamala, Moutanto Tanga, les gens vont comprendre. Babini. Verset 1er. Heureux l'homme qui ne mange pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés et qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et de le faire ne se fait-il point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oh non, c'est pas ça, ego simba. Nous sommes welcome TV tout, nous sommes tous ça, ego simba. Parce que oui, parce que ego simba parce que nazana esengo. Natambo na ba conseil ba méchanté, n'est-ce pas ma sœur ko ça? Nantimi vraiment que nzambe muto apesi aux la leader na biso awa na Londres. Il faut ba yo kaka yo po ozotia ba moyen na yo anje yo moko to mona ba makambo ya bien chef de l'état zo sala na Congo, ozo senga aide na mutute, ezaneti et puis ozolinga tozala ini quoi. Tozala na makambo de sala. Na sepela ka makambo ngo vraiment po ozolinga tozala ini. Ozolinga te ba division ezala na kati na biso. Soki batu bayokani mboka ekozala bien, toko progresser, toko zala ndi ba pays développer mususu. Ezate ke biso kande to bando tikala kana sima pona ba division na biso, ba bitumba, ba nini koyokana te. Non. Il faut makambo nyoso wana esila. Il faut toyoka makambo yo leader na biso ozoloba awa et puis ozolakisa biso makambo bien raisi Joseph Kabila zo sala na mboka. Donc soki tolandi nyoso wana tokozala bien, pauvreté ko sila na mboka, bitumba nyoso wana makambo ya mike wana. Pauvreté ko sila. Eko sila boko mona pena makambo social ya bien, net ndenge dada azo sala kuna. Donc ekozala pe kuna na mboka na biso bien makambo social, ndenge naza moko social awa na tanga na sala social awa, na sala classe sociale à Londres, ndenge dada Janete azo sala makambo na ya social kuna na Congo, tozo soutenir ye et puis yo mutozo pasteur bienvenu, ozo lakisa biso ndenge ya kotambola na unité. Donc ça to landi nyoso wana. Makambo ya bakura ko katana ba mai, makambo ya mike ya banzala. Tokotika la komona ngol sute to bakitika koyoka ngol sute. Et puis je continue. Bible de Biboye. Dans verset 4, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que les vents dissipent. C'est pourquoi les méchants ne réagissent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Donc comment se fait-il parce que même n'a pas ce n'est pas moi,
ndekona lobby soki ondimi biloko chef de l'état osalate, tu es en train de faire la désobéissance. De la désobéissance, c'est un péché. Donc ndima quand même ba œuvre oyo mukonzi azosala parce que on est en train de faire avec à ce que tous en a bomo tous en a ini. Alléluia. Amen. Tant que ça na ini